3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. Yango e memaka bato na dimension. Mingi bazoko mema bato na dimension te. Mingi bazoko mema bato na. Mais banzembo quand même adoration basala kango. Wana pe bazo sala ngoli kolikolo. Bon. Mingi peda badoko yemba banzembo adoration mais kokota vraiment na bodino na yango ezate. Po eza pasi na bayembi na biso na moment oyo. Po ete bazali mingi branché te na ba écriture. OK. Parce que mingi bazako tanga la Bible, bazo sale la soif ya chair. Mais profondément sur le plan spirituel, bazo kota vraiment la spiritualité. OK. Alors berger Aaron Patrick Mangala. Bonjour. Bonjour. Très rapidement par rapport à l'Ikamtozeli Kolobela, ma musicien chrétien, ni bazali koyemba lelo, est-ce que bazo permettre bisoto kota na bosindo to sala to sambela pena ndenge longo bani? Bon, merci beaucoup. Nalengina rejoindre mon pasteur Nico Ifufo Alumbo. La inspiration et puis la analyse de tout ça là parce que souci na bisous ali et que peuple en Zambie va comprendre, peuple en Zambie va côté la vérité, peuple en Zambie va zongela en Zambie na busolo. Tout le monde qui à l'époque ils en a banzembo ou ils bané comme ma bisous en profondeur. Et avec l'inspiration, c'est-à-dire ceux qui ndeko azoye manzembo yomo kozali, vous sentez quelque chose. Mais malheureusement les loyo ba chantre mingi bazana problème ya ko consulter Bible avant ya ko sala banzembo na bango. Donc ba comment ko viser beaucoup plus ba intérêt. Donc na sala bord na ngamoko boye pour na tongo nga pena réunion ko la. Dona comme leader. Dona comme leader na ko na ngai. Or le vrai leader est en Zambie. Et bon na biso surtout kita to yembela ensemble na ndenge solo to ma peuple de Dieu na vérité to ma peuple de Dieu na message papa na biso pesa azupesa biso yango mingi awa c'est le message ya paix donc na kati ya adoration muto zo ba inspiration malamu to bima na kati ya ba distraction ba chantre mingi bazana kati ya distraction bazo viser beaucoup plus ba intérêt moko particulier qui ba c'est ensemble donc c'est un peu ça toujours senga et que na ba chantre mingi ba avant ba bimisa album na bango ba zo ton mingi ya kotanga Bible et puis beaucoup plus que consulter ba pasteur ndenge pasteur Nico Ifufo Lobaki mingi bazo sala banzembo mais bazo zo pena tante ko sala ba pasteur na bango est-ce que eloko na zo yimba ezana kati ya Bible est-ce que nzembo oyo ekomi ma peuple le dit na kati ya prière makasi parce que banzembo on est même sur la profondeur or ce nzembo za les acquis de côté ils a passé pour que tous à la paix le brancher la prière donc souci mingi zali ke bandi qu'on a dit voilà va changer tous on appelle Oyo allô 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 voilà donc tu rappelles le numéro 082 33 33 749 082 33 33 749 le temps urbain Kanyama bon c'est abisso ligne wana et la bena malamu quoi alors c'est pas grave donc vous avez facilement d'un moment à l'autre alors tout que rapidement et pas à référent là qui beaucoup occupation un appel hein comme voilà alors ce qu'on nous répondre à la question où tout nami ya kotala ndenge nini ba musicien na biso bazali koyemba lelo est-ce que ezali ko sunga biso na moni de quoi dit SMS ah maman zongi ah bon nani ni pas zongi ah bon n'est-ce que zongi oh la vérité là je na butu oh ngala na lobika oh mon dieu nani ni zongi réseaux sociaux nani ni internet oh enfin donc la moni message gloire à Dieu. Bonjour la radio. Souvent, même la Bible, même le langage courant, nous parlons par des figures. Ce qui a paix dont l'auteur a parlé, c'est la vieillesse. Il ne sera pas affaibli par la vieillesse. Mais je vous félicite pour votre émission. Alors, ce qu'a fait Marine Samalobaki, il langage. Bon, il faut comprendre le langage, quand on dit la Bible, il faut la Bible comment. Na évité. Voilà, allô?
Alors. Oui, bonjour papa. Bonjour. Oui, Obengi Biso api Komolani. Papa Roger. Papa Roger. La bengi à partir de la Mongafula. Oui, papa Roger. Azali, artiste musicien. Chrétien? Oui, chrétien, bien sûr. Ah, ça tombe. Musicien. Chrétien musicien. Non, chrétien. Parce que différent, c'est ça. Ok, c'est bon. Ok. Vous savez, c'est chrétien musicien, un musicien chrétien. Ok. C'est musicien actuel. Il ne peut pas tout à autant la Bible. Oui. Bazali mal encadré par l'église. D'abord, par l'église. Ok. Parce avec l'église. Non, par la divatation à Koloba. Oui. Et des gens pareils. Même le langue n'a pas été enlevé. Et la culture est authentique. Donc, Moutaro parlait en langue nanzé beauté, hein? Mais est-ce que c'est authentique? Ah, que ça langue au batangisa, to langue solo solo. Ah, mais c'est quoi? Pour la langue ça. Langue la basolo bana. Sur tangi penzana, langue orientale. Est-ce que j'ai été basolo bana? Il s'est filmé même. Le but de plus comme un basolo bana. Là, ma concerne ce tout, on va parler qu'à la langue. Par exemple, personne n'a parlé de la langue. On va parler de la langue par rapport aux autres. Alors, maintenant, tu réponds à voilà. Moutuna. Merci en tout cas. Bon, la police anglaise, Bazali, vraiment formaté, Balingi, vous avez encadré spiritualité. Un autre appel, 082 33 33 749, musicien chrétien, na Wakala. Boki Sénézali, Toté. Ndenge Bazali Koyemba, Bazo Sungabiso, tout ça, mais malade, tout Bazo, Mabiso n'a pas distraction donc terrible. Tout éviter. Ouais, révérend. Oui. Je crois que papa Papa Roger Mongafula. Voilà, papa Roger Mongafula vraiment coup de chapeau parce que au côté pénal parce que la plupart aujourd'hui ils ne sont pas des pasteurs, ils n'ont pas de cœur, ils n'ont pas d'église. Donc basalika groupe na bango, basala la répétition na bango, benga bango bakende koyemba na ba église partout et sili bazongi bavandi. Badons bazela kaka baza bakongo benga ngo bashida nzonzingi donc bazela yango esili donc aye moi na mona bengi na réveillon ya 31 aya kusunga so pas beta sente mais azo exiger déjà combien au pesa ye donc ti azo beta wana azo beta po akumisa nzambe te azo beta azo zela mbongo na oh papa, comment tu peux imposer mon temps? Il faut pas foutre. Il faut que frère, sœur, Kunda Sister, voilà. Voilà. Ce sont des sœurs à féliciter. D'ailleurs, Nazolu Kabangopo, Bayana Nugomona cadre Nanga. Baya va jouer un peu tout ça. Voyez un peu ça. Tant qu'on n'est pas serveur, monsieur ya Kunda Sister ya mbinga na matete. Liboso asomelinga secret, abanizo papa lobinene. Ozomona que bato bazana souci vraiment. Ya bino, faut dire bino pour ba musicien ba bibana ba église na bino. Non, le problème c'est quoi? Balingi encadrement té. Pour la succès l'équipe. Voilà. Lupemba obandina mutu na zéro. Ayebanite. Quand on bandit comme matin, sous téléphone. Donc, a changé automatiquement. Après, si téléphone a comme indépendant, téléphone est pesé. A évolué dans il passe. Et vous allez remarquer qu'après quelques temps, Oyo a pas commis pasteur, a commis évangéliste, a bandit église. Voilà maintenant là où se pose le problème. Alors, tu rappelles le numéro 082 33 33 749 082 33 33 749. Allô? Alors, bonjour. Oui, mbote papa, obengi biswapi. Bon, na bengi depuis Njili. Oui, kombo na yo? Kombo na ngai Mr. Blaise. Oui, papa Blaise. Bon, na lingina intervenir pour na lio comme vous voyez. Oui. Oui, je suis la biso parti pour na journal lelo. Pour l'émission de Zolo de Lawa. Oui. Zolo de l'émission toté. Na makambo émission kaka tozana kata makambo émission kaka. Aloba toyo ka pour l'émission. Omoni ba musicien chrétien na biso ya lelo. Oui. En tout cas vraiment bazo sala biso eloko moko te concernant ba musique na bango. Nandenge ni. Po musique bazo yemba tozomona on dirait bazana kata mokili. Bazana mokili. Pesa ndaki. Oui. Pesa ndaki.
bazobina kobina oyo ata roi David oyo abinaka ezalaka yango te oyo ya bango vraiment on dirait baza na kati ya monde baza on dirait baza na kati ya kimbuta babiloko moko ndenge wana alors ezosunga biso ata na eloko siko osengi nini nasengi bameka mwa moke koameliore misiki na bango bakotisa biso na kati vraiment ya mateya ya nzambe comme ça toyeba ndenge koévolue toyeba mpe doki ndenge ya koprie bani adoration ekufa po alobi la louange qui brise les chaînes mais oya bango vraiment toko moko te mpo na nga contribution na nga namoni ezalaki yango wana mpo na kojute na émission ya merci Kolo Pambola, merci, bon dimanche. Merci. Très bien. 082 33 33 749 musique chrétienne eyembeli ya lelo ebeteli ya lelo natanga kala est-ce que ya lelo zo sunga bino po semela malamu to ezo mema bino na ba na sekina mamuke ndio moi usenga de solo oliga malobaro o pere donc na éviter natanga kwa mission te o pere na éviter Raja Kula pena. Allô, l'homme de 1500 000 pas de danse. Oui, moi t'es pas au Bengi Bisso. Allô, au Bengi Bisso Wapi. Voilà, tu rappelé, en fait, tu rappelé le numéro 082 33 33 749. Musique chrétienne. Et amis pour son abisso, tout ça, mais la malade, moutoté. Musique chrétienne. Alors, tu zippé pour Moussoussou, les temps peu, bah, tu vas dans l'abisso. Likambo et comme Mikolo, bah, 100 jours de prière. 100 jours de prière. L'invité révérend, il fait faux. Yalombo, Nico, Moïse. 100 jours à prière. Mais dans la Kamouawa, il y a ici 14 jours, il y a prière, déclaration prophétique pour l'an 2009. Alors, on a évité 100 jours à prière, 100 jours. Voilà. Bon, là c'est comme ok. Donc, nous avons aussi un problème. Oui, autour, on en appelle, s'il vous plaît. Ok. Allô? 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 Votre connaissance. Ah, on l'a vu sur mon délai. On l'a vu sur mon délai. Ok, rapidement. Donc, le problème, c'est quoi, mon frère Doudou Montiri? De Kamtozara, Makasi, dans le programme et la prière. Bon, nakoloba qui 100 jours, ça m'a bêté. Mais il faut ça là, et le moko nzamba recommandé. Puis ça là, l'objectif, moko songolo. Il faut ça la magana 100 jours. Mais ce qui est quelque chose qui n'est pas recommandé par Dieu, et que Motazu Yango Sali Yango, et puis comme habitude, et comme la coutume se cause. Voilà. Donc il faut basana. Voilà ce que Monique. Bonzambe Longwe comme alors on a biso en tout cas tu ressens la bino bien que beaucoup yanola la mutuna ba musique chrétienne de bazo betalelo est-ce que vous c'est la musique de Salema pe boyo na biso na makambo ba 100 jours où il y a prière 100 jours où il y a prière bandeko na ngai oui prier sans cesse c'est bien mais 100 jours mais na kamwe pasteur révérend il fait Foyalombo Nico Moïse. Il y a bon ici 14 jours et prière. Mais si vous avez 100 jours, il y a 14 jours. Ok. Ça le voit la coutou. Donc, on commet coutou. Donc, il y a 100 jours, nous avons 14 jours, mais à récupérer les restes. Tout ça l'appelle, hein? Allô? Allô? Oui, bonjour papa. Allô? Allô, bonjour. Voilà. Il est parti. Ouais, rapidement. Pourquoi 14 jours? Ok. Avec un thème aussi important, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Voilà. 14 jours, Fred Dundego Lobi, n'a pas 100 jours. Au monde ingaï, naté a quand même ban en église. Dans le but, au monde des bisous tous en église, toko sala makambo lokola batonyo sauté. Toko recopier batouté. Po bango basali 100, biso pe photo luka to sala ka 100. Lokola bango basali 300, biso pe photo luka to sala 300. Non, biso to kotambola na manière oyo Nzambe azotambusa biso. Amen.
pe na quelque chose oyo nzambe a inspiré nga lokwa musali na ye tosala tosali yango donc tosala makambo mpona bato nyonso bazosala te ozomona lokola année oyo nzambe asolaki na nga eza année ya différence nzambe akosala différence soki totangi Malachie chapitre 3 verset 18 alobi vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Message na biso ya année 2019 yango wana année à différence. Et après na yo ki voit ko lobaranga que na même peuple ya nzambe na mouvement ya prière pendant 14 jours pour na ba déclaration prophétique comment moto ami vandisa na bonzambe na mapamboli ya nzambe na année ya 2019. Donc moto ayeba komi lobela malamu na makambo esengeli nzambe akokisa réaliser na kati na bomo ene na 2019 kaka kuna 14 jours pendant 14 jours tozwa temps wana ya ko prier ya ba déclaration ya ba nene et ko banda quand 2019 et c'est bandi lelo et bandaki lelo dimanche et bandaki na 9h alors tozo continuer nango na semaine matin soir dimanche il y a le tobandi na tongo dimanche il y a le 27 tokosambe la pena tongo mais dimanche il y a le 3 février tokosala la clôture na na pokwa na 16h kaka 14 jours après 14 jours muké bon donc ngai na yo qui na 14 jours je peux pas aller au-delà il y a 14 jours peut-être pour na sepelisa bato to la sala deni non mais moi je fais ce que le Seigneur m'a inspiré de faire pendant 14 jours seulement oh seulement. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Donc, moto. Pourquoi ce thème? Oui, na pas ce thème oyo. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Hein? Je crois que j'étais à l'église aujourd'hui. Vous avez suivi quand même l'intervention. Pendant ça, l'ouverture, il y a 14 jours. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Donc, moto amilingakate yemoko. Moto alingi plus koloba mabe pona yemoko. Donc, moto mabe. Moto RDC. Mboko kobonga te. Bisoto yaka kotika baninga. Bango baliaka malamu. Est-ce que ça malamu bongo? Basomba kabandako. Est-ce que ça malamu bongo? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Il y a un peuple de Dieu na 14 jours na intervention ya basale nzawe mususu po na koyebisa mutu ke yomoko il faut yekola koyeba koloba malamu ya yomoko bolamu ya yomoko. Donc makambo euta na monoko na yo yango tolobi c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Donc ce qui te mozo comme loka. Yomoko zo milo yomoko so bimando ki ya vina yo. Anga maladie aussi la kate. Maladie na ko bika ta na mo na ko kufa kaka. Likambo yo na mone ko sila te ko tikala ga libela. Anga musale ko zo mate. Ngai na mone na ko zo musana moko. Anga libala na ko zo te. Ngai baninga ba bala na ko bala te. Baninga ba bota nga na ko bota. Donc mabe parce que yomoko zo milo bela mabe pona yomoko. Donc tu dois apprendre yakomi lobelaka malamu osakola malamu pona yo kozelaka okutana na prophète moko na nzela te oui mbikudi moko na nzela te po abikolela yo yo moko banda ko bikola pona yo moko naza mutu munene na kubonga na kolonga na komata na kufungwama na kufuluka milobela malamu ya yo moko. Alors numéro de téléphone na yo ezali numéro ya téléphone ngai ezali 085 179 33 99 Bandila 085 179 33 99 adresse n'a pas sa deuxième numéro oui deuxième numéro 081 599 63 99 081 599 63 99 adresse il y a église Sika Milulu Ezali tozana avenue Waki numéro 10 quartier Salongo référence ezana station ingénieur Salongo Wenzambila okokota wana na grande avenue ezawana référence mususu ezali église Christ notre roi soko koti na grande avenue wana oui 5e avenue yango wana avenue Waki numéro 10 et d'ailleurs soko yo komi kuna na modèle aussi tongi wana et puis c'est déjà en pleurs et puis mutunyo surtout ayebi
église sikoyo na ndenge toza ko évoluer pour le moment yango toza na 14 jours wana bandeko baola nanga na etandrike bato bazola nanga na radio yaka na 14 jours oyo oyekola koloba malamu pona yo moko. Ok. Et tous appels avant tous extrait. Allô? Allô? Oui, mbote papa. Mbote papa nanga journaliste. Obengi biso api kombo nani? Na bengi bino na Kasangulu kombo nanga Jean. Na ba Congo hein? Ok. Oui papa na biso na Congo central. En tout cas papa omoni toza so na église te na kati ya Congo na biso. Tokomi nde na ba magasin. Oyo nde bango bazomela kwa ba église mais eza ba boutique na bango eza pasi tozoyeba te tokende okota na église nini biso nyonso totonda na catholique ou bien na kimbangiste ou bien na mission okuna mabina mabe ezalaka te na catholique na kimbangiste mabina mabe ezalaka te mais kaka mwa binzambi oyo hein. Alors la retraite bani bani nzambi opesa biso pasi tala mwana mwasi azokota na église na kola moko epasuka na nsima elamba alati tolo libanda jupe mokuse paster mpe azondima biloko ya ndenge wana yaya pasi tina kotia kokende église eza te epuis paster akotia lokasi soko ozala mbongo nana aza na $10 batia ye maboko lobi azwa ya mingi do biso bato tozanga banda ofandaki papa na ngai soki tozosambela na busolo bamakambo ezoleka na mboka na biso ekozala te tozosambela na busolo te oyoki totikala kaka diko bakonzi oyo ya mboka basambelaka na bango te batonda na lokuta biso mpe population bapeuple totikala kaka na lokuta na kati wana papa. asuki na sujet na biso na likambo uti loba wana moto alobi totikala na biso kaka bongo ekobonga nango te voilà un peu. Bon, omoni asuki sinango omoni makambo na uti koloba yango wana je crois que papa na biso na Kasangulu na Congo central ozolanda ngai landa émission malamu oui pe landa makambo tozoloba oui soko landa émission malamu landi makambo tozoloba je crois que eloko uti koloba wana okoki ko continuer koloba yango bongo te parce que nous voulons que les choses changent mais pour makambo échanger yo moko na no papa na ngani koza wana yekola koloba malamu pona yo moko yekola koloba malamu pona yo moko soko moni que côté moko bo likambo et beba kito ba bebisaki na nini tout ça toi aussi tu peux changer par la foi malamu pona yo moko et puis laisse-moi te dire aussi que ba église ndengo zoloba ba église nyonso ezali ndenge moko te et s'il y a de faux mais il y a aussi qu'il y a aussi des vrais. OK. Alors Luka oyeba esika vrai azali et yakawana okokuta na nzambe pe okosepela toza ndiko moko en ligne 082 33 33 749 tozobeta cité na likambo tali ba musicien chrétien ndenge bazoyemba lelo est-ce que ça va est-ce que zosunga biso osabela malamu na likambo ya ba 100 jours ba prière mais curieusement révérend Ife Foyalombo Nico Moïse y a bon ici 14 jours à prier. Ok. Du 20 janvier au 3 février. On a habité révérend toujours Koba parce que on peut pas méga ko pesa mama kanisi na bango pour que déjà na sukana na bino. Oui, on a habité de konabiso o azamoko asala pe na CCTV awa évangéliste Igor Loufwa. Asala azala maintenant c'est en tout cas mais là on a commis cadre quelque part bon rapidement pour notre ce qui ça bon na pesinzambe merci pour na milulu otozali dango il y a 14 jours ezoba ebandi lelo déjà to banda kiango lelo na Tongo et kosuka le 3 février 2019 thème na biso ezali très profond chrétien nyonso oyebi kazali chrétien yo moko ozali solution ya ba problème na yo yo moko pe ozali quand même prophète ya vie na yo kolingaka te ntango nyonso na vie na yo olobaka la négativité il faut prononcer de bonnes choses katikati na vie na yo kaka à travers ta foi peut te sauver
kaka na kondima na yo pe koki kobikisa yo pe koki kokangola yo. Yango naza kobenga bana nyonso ya Yesu Masiya o nzamba akela katikati na mokili oyo. O bazali ba chrétien na sengi na bino. Boya la milulu o ezali ebandi déjà le 20 puis le 3 février 2019 na Wakina église Emimepa. Et l'autre nga na rosenga la bino. À travers ta foi peut te sauver. Il faut parler à Dieu. Yo ozali prophète ya vina yo. Kolingate ke mutu azwa le devant ya vina yo. Lingaka kepe na vina yo olobaka maloba malam. Soko za ko condamner kaka vina yo moko ozoko kende na kodinda. Lingake vina yo olobaka tango nyoso makamwa malam. Bible za koloba na biso. La foi c'est une ferme assurance que les choses que l'on espère. Celle des démonstrations c'est qu'on ne voit pas. Il faut parler à Dieu. Yango Bible za koloba na biso na 1 Chronique chapitre 4 verset 9. Jaibet yabisa ki na nzambe nini. Oh Dieu, étant mes limites. A monaki ke etande ya vina ye ezalaki mukie. A sengaki na nzambe wana agrandu espace ya tente ya bénédiction na ye. Yango Bible za koloba c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Yonde mutokoki kopamwama. Vina yo za ko dépendre kaka na maloba oyo koloba epa na nzambe. Mais bato azela kaka prophète aloba na ye maloba malamu. Non, pasteur aloba na ye maloba malamu. Biso basali na nzambe tolobaka devant Dieu pour la proclamer la vie. Na peuple o nzambe apesi biso. Mais yo moko pe na part na yo esengeli na yo o manyola maloba. Maloba nini okoki ko adresser na vie na yo. OK. Yango na vie ya mwana na nzambe koloba katango nyonso mabete. Très bien. Bakatango nyonso bosolo. Alors pona kosukisa na yo pona kosukisa na yo maloba bokabwani. Bon, na sengi na peuple de Dieu nyonso vila Kinshasa. Milulu DG bandi na Emimepa tozana église Emimepa ezala avenue Waki numéro 10 na commune Alemba Salongo. Justement na référence na biso zali na station Engen ya en face ya Wenzambila soko ye nzamba akosala makambo minene pa na vie na yo. Merci. Yango kombo langa évangéliste Igor Lufwa na fandi na matete na mongo 45A moi sinanga komole Anita Mondonga mwana nanga pe komona ye prefina yengo le zabe malamu pasteur de la Marie hein ba pasteur c'était grâce hein grâce on est biso tozo grâce boko pour te bible za koloba il a fait les serviteurs la colombe de feu. Nous avons l'onction royale de Dieu. En nous, il y a la capacité de Dieu. En nous, il y a quelqu'un qui nous dirige. Alors, voici mon serviteur prospérera, il s'élèvera, il montera pas en bas, mais en haut. OK. Alors, il peine la Bible que j'ai fait mes enfants la tête, non la queue. Voilà, merci beaucoup. Tokei et pas évangéliste Aaron Patrick Mangala Berger. Rapidement. Pour oui. La souka. Oui, merci beaucoup. Bien là qui important pour un message monde pour moi comme biso awa. Sali ya Doudou Montiri. Hein, alobi ezali mapendo de puntele azon la biso na ntele ba na ntele mbote na bino kuna. Pour la soi-disant ba pasteur homme d'affaires batika Bible ba lu comme kamuso ko sala. Yesu Christ ay bangote. Yesu azali chemin, la vérité et la vie. Tika basa la misala tatana bango chetani, ba menteur. Wana azali ko pupula basa la nzambe ya lokuta. Alors rapidement pour te ça. Oui, merci monsieur Montiri na sepeli makasi. Tozoko continuer kaka ndenge papa na biso lobi. Mayanga na biso bandi lelo le 20 que celui-là le 3 février et nazo lancer appel na ba ndeko na biso nyonso. Toujours un appel na kati mon kaka. Allô. Allô, bonjour. Ah, la monde de ouais, en ligne 082. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Madame la bien, merci. Au Bengi Bisso à Picombona. Dis-le volume à radio. Nakimbanteke. Oui. Comment on a oui. Vous avez la musique à radio. Par rapport à bon, côté de la tête, mais sous la personne a bien, ils ont satisfaire tout, ils ont fait un conseil.
mais nakolinga mpe bosala baémission oyo ezotekisa parce que batia koteka bakalendrier ya bilongo na bango bafoto na bilongo na bango kotekelaka bato bamai donc esalaka bien te ebongo biloko ba 100 jours ya prière na babiloko ba 100 jours wana eza normal te d'autres émission oyo ezotekisa biloko wana puisque nga bongo namonaki yango ke pasteur asali calendrier na ye elongi na ye falaka biloko mpe ofele ande tekela bandimi na ye est-ce que ok, merci beaucoup. Hein. Bon dimanche. Alors, rapidement, oui. Oui, ndeko Montiri. Berger Aaron, Patrick Mangala. Oui, nazalaki na maloba na ngai. Oui. Koloba ete biso toyokaka Nzambe tosalaka ba sentimate. Ce qui papa na biso ayoki Nzambe apesi 14 jours, donc tous en 14 jours. Pas plus, pas moins. Nde tous en nse ya makolo na ye. Attention mbongo quantité. Ekota ou pas biso tosala Nzambe. Est-ce que ça répond à mbongo paysan? Biso totelaka mbongo te biso tosala Nzambe. Tolandaka voix Nzambe. OK. Ce qui est le loyo à inspiration en Nzamba le belé 14 jours, tout ça obligé à koto c'est yango et tout ça na sima wana. Alors milou na biso bandi lelo, tout ça continue le 3 février ndé to ko clôturer yango. Nazo senga na ba jeune nyons, tous les jeunes oyo bozana ko traîner libanda porte za polele ndako Nzambe za polele boya ebele cause la prophète ya malheur ya vina yote, c'est la prophète ya bonheur ya vina yo. Parce que pouvoir est dans la langue. Ce qui est le malam pour la vie na yo, okomona malam. Mais ce que le mabe et mabe kolanda yo. Ce que zo se condamné na makamu moko boye, ngai kaka, na tika ka bango na yaka kotala la bo. Frère, sœur, okotala la kaka bango. Mais ce que le que oui, na vie na ngai ko bonga, oza ko proclamer makamu bien pour la vie na yo, sur un certain qui makamu peut ko changer na vie na. Alors pour finir, bon pour finir na pesi merci mingi na bande konyo so landa biso. On a ici bandeko wana balanda biso toujours na et pas église les missionnaires les messagers de la paix et tout ça wana chaque jour na mabondeli balanda biso wana botana ngam na bengi bango balanda biso wana et na pesimbote na bana na nyonso bandeko na nyonso madame na ngai Naomi Mangala et ouais biso tout ça va marier et tout landa lokola papa na biso ala biso ntela malamu c'est pas normal ko eluvi biko le pe na pesimbote pasteur Rumi nazo balaka c'est pas normal c'est pas normal donc c'est un peu ça ah suspect allez révérend Toum Nasuka il fait faux Yalombo Nico Moïse voilà pour la kosuka pe ko chlore na yo pour la kosuki ça. OK na sepeli na émission makasi je crois que ekomi esika na ngai ndako na ngai oyo kobanda koya de temps en temps pour na kosola bana Nzambe na kati na esika oyo alors na pamboli nano yo moko journaliste na ngai Doudou Montiri caméra na biso kuna ya Nzambe Moro Nzambe na Bruno Nzinga na technique kuna Ibe Kanyama kuna na technique na Jean Medali Woso azo sambela Nzambe pambola bino makasi CCTV Ralik na Mike Mwai Canal Kin superviseur bo pambola makasi na mukolo chaîne Jean-Pierre Pambola ye Igwe national Zamba pambola esika azali na pamboli kulutu na ngai Désiré Mbonzi wa Mbonzi moto mujali Zamba pambola yo pasteur na ngai Didier Kimbumbu maire Didier Kimbumbu uzolanda ngai Zamba pambola bino na pamboli ba imime pie nyoso bana église na pamboli bango nyoso to bandi milulu ba yikampi kotito kokoma na suka na pamboli lisusu koleka madame na ngai mwasi na ngai Nzambe apesa ngai mama Sephora ifefo kibwaka nsusu Nzambe apambola ye pona mosalo tozosala na ye en tout cas Nzambe apambola bana église apambola mwana ngai Fedi Samuel Tedi Mbengaya Nzambe apambola na mwasi na yo mama Edith vraiment na pamboli basali ya Nzambe pasteur Piro na pamboli na madame maman Chantal na pamboli ba serviteur nyonso na zana bango na église. OK. Pe bana nyonso. Alors rappelez rendez-vous rapidement na numéro de téléphone pour Kabona. Pour la matadi pe bazolanda yo et pas ya DP ya matadi Paul Bungena. OK. Na dipo King Baza na matadi kuna. OK. Bana matadi Nzambe apambola bino. Bozo adresse église yango za na Kinshasa to kokoma rapela matadi kala mingi te. Avenue Waki numéro 10 quartier Salongo
station Enzen Salongo Wenzambila, église missionnaire de messagers de la paix, et Mimepa, cité de la paix. Nde musale zo sala mawana to bandi lelo, to aussi sango dimanche le 3 en après-midi, mais chaque jour to zawana matin soir, pour la kolana maté ya oyo ko sala ba déclaration prophétique, ko sakola pour ba vie na biso 2019 to mona ndenge nini nzambe azopambola biso kolandisa mape malobo oyo biso tozoloba. Alors numéro de téléphone? Numéro de téléphone 081 599 63 99 081 599 63 99 ou un numéro d'angaï 085 179 33 99. N'a pas ça protocole téléphone T secrétaire ezalaka pa na ngai makambo nyonso benga butu benga ozala besoin ya prière ozala besoin ya conseil orientation benga okukutanga na téléphone na ngala maboko oya Orange Lobby 085 179 33 99. Ok, voilà, merci. C'était bel et bien le révérend pasteur Ifefo Komogito, quoi. Il y a Lombo Nico Moïse et nos frères berger Aaron Patrick Mangala, évangéliste Igor Loufoy. Merci à vous. Alors on va faire un tour hein, du côté de la technique, je crois, c'est comme ça. Et pour finir en beauté avec nos invités, et nous rappelons le numéro, les 089 61 52 634 pour vos messages. Hein. Comment message, tina message nayo, na 089 61 52 634. Qui était Salomon? le Bénin amène à bien. Qui était Salomon? C'est lui qui a écrit ce livre. Ça n'était pas n'importe qui. Asamoto Oyo. Et voilà, alors là c'était le révérend de l'Éternel, il fait Foyalombo Nico Moïse qui vous invite tous à une grande conférence. Donc je crois que c'est ça, non? Conférence, prédication, 14 jours de déclaration prophétique pour l'année 2019, du 20 janvier au 3 février. L'adresse c'est Belobian sur l'avenue Waki numéro 10, quartier Salongo, commune d'Elemba. Alors vous pouvez contacter le révérend au 085 17 93 399 085 17 93 399. Alors nous allons finir avec en tout cas vous avez la relique hein. Oui, bien que vous avez la radio Liberté, vous avez la CCTV. Nous avons une radio Liberté. Radio. Na kota ba radio, na yoka ba radio, radio raliki oyo na yo kitoko, atu, radio raliki antu. Alors au bungi momuke hein. Obunga te zara biso bata bandundu bara na biso na bien te ra nani ezande moko na bandeko na biso baluba soki bazoloba ba 11 ndenge moko ba mongo koyoka akoloba tribo. Alors c'est comment oeli biso message nini surtout bandeko Radio Liberté Kinshasa bazo na débélé vraiment naza na sengo mingi nde na bino susu awa message en tout cas o asala ki baye ki sa makolo azana studio déjà si là qu'il fallait boliango na décembre mais là moi contre-temps kala mingi te déjà kindunguzika ezokwe kindunguzika eza musique comédie na sala on a ba idée makasi soy bat bayo ki ango penza ngabango. Mais en tout cas bazo na Radio Liberté bazo na CCTV bazo Mati avec bandeko biso CCTV Matadi et na Orao on dit numéro de téléphone na yo ba contacter baza na besoin ba atteindre nga numéro za plus 243 85 26 61 104 85 26 61 104 ou bien le numéro 81 481 60 60
81 481 60 60 wa bazwinga mba. Alors bande ko Ralik ba ko même Ralik wala pour la Radio Liberté. En tout cas. Et là on est Tigali hein. To walobe tango régulièrement la radio Nabiso. Nabiso ingénieur Urbain Kanyama. On réussit déjà to abandela. Abisko bandela venait la voix pour le tigre là on dit là. En tout cas, na kota kota baradio, na tambola na baradio, na yoka yoka baradio, radio Ralik en tout cas. Soya kitoko, maloba kitoko, faida malamwe, kongole nyoka yoka, banaki bayoka, matadi elanda, partout Congo mobimba, Olanda radio. En tout cas. Merci beaucoup. En tout cas, auditeur fidèle à Ralik qui togo mingi. Alors pour la salutation, on a qui bandakala tellement tu as masque na no monoté. Vraiment. Oui, dimanche prochain, nous allons na Gaze Mawete na 13h30, tu peux si rendez-vous na auditeur Radio Liberté 13h30 tu yamba Gaze Mawete. Ceux qui peuvent vous aller vous amala mingi, tu yamba Gaze Mawete na en tout cas dimanche prochain à 13h30 na Radio Liberté Kinshasa avec Doudou Montiri. Quelques salutations, on y va. Vraiment salutations, on appelle sur la meilleure toujours na bandeko nyonso o basepelaka nanga ba mama libongo ya Ngwaka, ba mama libongo ya Baramoto, ba mama Pascal, ba mama ya Wenze ya Gambela, ba mama ya Wenze ya Zikida, Wenze ya Ndolo. Vous avez reconnaissant la bango. Oh nyonso ba soutenir ngai na pesi mbote nanga na papa Molière. A commis déjà double brassard. Oui. Vraiment na pesi mbote na nouvel président na biso. Oui. Vraiment Félix Tshisekedi Mambote Belé. Vraiment na pembote na batu nyonso na pembote na ngai na libota mobimba ya Radio Ralik, surtout papa de Montiri. Merci beaucoup. Na pembote na Urbain Kanyama. Urbain Kanyama. Moron Nzambe. Bruno Nzinga. Jean-Jacques Mamba. Jean-Jacques Mamba. Oui. Vraiment bino nyonso ba. Na Jacques Wandenga Boazou. Jacques Wandenga Boazou na l'homme de cheveux blancs. Oui. Hein? Oh abino ana na PC bambote belé mais na osepena na sukisa na mwe loro. Sukisa to kabona. Oui. Ubaliki tasa makolo bateki bitekateka bapupolaki bapupu bapupolaki masangu baye na bambasu baye kobota bibota batondisi Kinshasa baye likola mintuka baye likola babato bafrode babato tukutukutu balobi bukonzi eza ya mboka mobimba ya bikolo nyonso kirija ya kamata en tout cas. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup à nos invités, le pasteur révérend Ifefo Yalombo Nico Moïse, et pourquoi pas aussi Aaron Patrick Mangala et l'évangéliste Igor Loufoua. Merci à Moron Djambé, le réalisateur. Merci à notre très cher ami Jacques Wandenga, mon vieux sage, et pourquoi pas aussi à Urbain Kanyama, Wandenga Boazou Bounondinga, et Mike Moui, le superviseur, et à la programmation c'était bien le bien, Jamais Wosso. Doudou Montiri vous dit au revoir. Portez-vous bien et à la prochaine. Donc le prochain rendez-vous dimanche avec Gaze Mawete et en tout cas 13h30 sur Ralik et CCTV. Ciao. Contactez-nous au 089 61 52 634. Ciao. www.boboko ya Boka 3W